occupé à faire le frère Nabiso Michel Bakenda. Nabandi ebela batu biso nyonso toyebi le frère Michel Bakenda ebela batu kande tolobaka bazala délivré surtout na banzembo to na ba prière ya le frère Nabiso Michel Bakenda. Le frère Michel Bakenda aza parmi basala nzambe oyo penza basambelaka na Kongo na biso soki tolingi tokota na mozindo ya makasi pona basala nzambe tokoya kosumuka na lingana nga kosumuka te pona biloko ya mokili na lobaka ngo chaque jour. La famille, le frère Nabiso Michel Bakenda, si je ne m'abuse pas, ezalaki na 2022 2022-21, frère Nabiso Michel Bakenda ayaki kopesa révélation moko ke amoni ba léopard Nabiso bakomi qualifié na coupe du monde. Ebela batuka ndenge bafingaka le frère ango, ebela batuka ndenge balobelaka ye mabe, bafinga basabola ye, basalela ye ba émission balobi frère oyo tika kokosela nzambe. Et c'est sûr, toyaki kolala ka boye toyeki kolamuka na 2026 ka ndenge ba équipe bando beta bita tokomaki qualifié na coupe du monde ya 2026. Ebela batu bazongaki na révélation wana balobi le frère Kutunzamba lobaki na le frère Michel Bakenda tala lelo oyo léopard na biso ekomi qualifié. En tout cas ezalaki esengo penza ya makasi mbutu ya makasi bandiko nanga totaki kolanda kande boyebi prophète na biso moko ayaki pe na ba révélation na ye apesaki kopesa révélation na match oyo tolobetaki na Colombie eyaki kosala ke etikala ngo kosimba te. Batu bayaki kofinga en général ba prophète na ba pasteur nyonso ya ba congolais. Batu bafinga ki bango makasi. Kande na lobaka toujours soki ba pays mosusu respectaka ba pasteur ya mboka na biso te, soki ba pays mosusu ba respectaka basala nzambe ya Congo na biso te, c'est parce que nous mêmes congolais tozalaka mingi à la base ya koyaka kosambwisaka bandeko na biso ya ba congolais. Bafinga ki pasteur wana bafinga ki prophète wana basabola ki se ko sabola. Moi personnellement nalandaki ba vidéo bandeko na biso ya ba congolais belé, y compris même bandeko na biso oyo baza ba congolais te. Kande boyebi nga na lingana nga kokota rando te, na lingana nga te ke no emata ekita te. Na lingana toujours koya mkosala msala na nga yango bomona ki dossier wana na kotela yango te. Allez, lobby na match ya lelo ezaki lelo 3 heures. Ya ezaki lelo 3 heures. Léopard abande kobeta. Kande bolandaki tolandaki biso nyonso léopard kobeta. Na première mi-temps babetaki biso 1 but. Alors ekomaki déjà la plupart ba congolais basakifiaki bapongi na bango, en tout cas bakomaki déjà kofinga léopard ka ndenge biso ba congolais to mesana. Tomona na ba statut, tomona na ba vidéo batu basala, tomona na ba page batu bakoma. Déjà ba commentaire et yaki kopesa ba révélation ya makasi ke non awa kofinge bandi. Mais comme Zambala la kate na deuxième mi-temps et yaki kosala que Congo na biso ekotisaki 3 bi mobimba. Congo na biso ka ndenge boyebi ba léopard na biso bazokende na 16e de finale. Babenga yango bongo boya ko corriger en tout cas na za mwasi makambo ba match ezalaka mingi te na biso basi. Après kaka ko gagner auto gagnaki lelo o na ba 3 heures quand ndenge to gagnaki match na biso ezaki ba 3 heures donc to gagnaki ba 4 heures. Toye ko vanda toya komona kaka poste ya le frère Nabiso Michel Bakenda aye lisusu. Le frère Michel Bakenda alobi je peux vous amener en quart de finale. Et puis a tie ba 3 points. Après ko tie ba 3 points alobi Dieu honore toujours la parole de ses serviteurs. Wana nde ezalaki message ya le frère Nabiso Michel Bakenda. Bon, toye komona mbutu makasi en tout cas nga kutota message ya le frère Michel na monaki yango na page na ye na tongo avant na kende église, mais esalaki nga penza te. Ne komona ngo sikoyo awa ekomi polémique ya makasi ke non awa le frère Nabiso Michel Bakenda ye kopesa prophétie que le léopard bakokende na quart de finale totala le frère oyo akosa te wana kokanisaka ndenge apesaki na ye ba prophétie ya koloba ke non ba léopard bakozala qualifié na coupe du monde yango alingi alakisa lisusu. La famille
message à le frère Nabiso Michel Bakenda eza nango clair pour na bande comme sous oh peut-être ba comprendre te ndenge na oloba kotaka na page à le frère Michel Bakenda au mon un message à lobby je peux vous amener encore des finales GP hein et puis na souka lobby Dieu honore toujours la parole de ses serviteurs wana eza message à le frère Nabiso Michel Bakenda. Frère Michel Bakenda atika la kopesa prophétie te. Frère Michel Bakenda apesa ki na ye prophétie te. Frère Michel Bakenda ayaki ka kosala déclaration. Eza neti prière. Eza bongo. Eza te ke non nzamba lobela ye te. Car ndenge nga pe na koti kokomaka bongo en tant qu'une servante de Dieu parce que naza mwana nzambe je suis une chrétienne. Na koti kolala ka boye na statut na nga ya WhatsApp na statut na nga ya Facebook na page na biso parce que Étoile Nines TV azalaka na page ya Facebook na page na biso tokoti kokoma bongo cela ne veut pas dire que non eza prophétie on nzamba pesi prophétie à moins que soki alobi Dieu m'a dit Dieu m'a parlé oui wana déjà tokomi kotale la prophétie mais comme soki yemoko alobi je paie. Cela veut dire que c'est lui, le frère Michel Bakenda, oyo. Nanzela ya prière na ye, na kosambela na ba déclaration na ye nzamba koti kosala grâce. Ba léopard na biso bakene na quart de finale. Ezate que non, eza prophétie. Chers compatriotes, s'il vous plaît. Eloko kana ye kosenga na ba congolais belé. Dans la plupart des cas batu oto mona bazo finga makasi. Eza biso ba chrétien ba biso o tozalaka 12h biso wana tokei na ma bolongo na se tokomi kolanda ba prière en ligne ba biso oyo ka le même dimanche lelo on a tongo ya de ces chrétiens o balamuka ki 6h pour na 7h bazala na église eza na ba chrétien mosusu na minute to lo babaza na ba église bazo sambela bakoya olanda ba vidéo na biso après mais ezalaka ba biso tozalaka bato ya liboso pona koya kofinga ka basala nzambe. Tango bozoya na système ya prophétie pour na le frère Michel Bakenda. Wana ezaka ka bobandi déjà ba préparation kande bobandaka. Soki makambo esimite, soki ba léopard, on le souhaite pas d'ailleurs ma prière ezake Coupe du monde oyoto gagné. C'est ça même ma prière. Mais na ndenge ya biso ba congolais ndenge tozalaka bato moko ya keto bato moko ya motema mabe tozotalela le frère Michel Bakenda. Soki e salemi que non, ba léopard ba koti na quart de finale te. Bino ba congolais boko ya ko sabola. Ba chrétien oto benga ba chrétien. Batu oyo bazalaka azana ndako conscience zongi ya komi kolela zo sambela Saint-Esprit ya ko didenga ya ko dirigenga. Boko ya ko finga le frère Michel Bakenda. S'il vous plaît. Le frère Michel Bakenda atikala ne ko pesa prophétie te. Eza déclaration. Asali déclaration quand est okendaka na l'église akomi era ko sambela ozo sambela soki osala voyage nzambe naza na besoin passeport na ngai ebima année oya 2026 passeport na visa yanga ebima tosalaka ba déclaration à bongo c'est de la même façon le frère na biso pe Michel Bakenda asalaki déclaration pona équipe na biso ya léopard bakoma na quart de finale wana ezalaki nango prophétie te. Bolongola na cadre à prophétie. Otoyebi ke boya ko sambusa surtout comme les frères na biso Michel Bakenda nano abalate. Bokoya ko sambusa ye awa na ndenge moko ko sakana te. Bino boza batu moko to bandelaka. Batu moko o balingi kaka koya ko sambusa ka baninga, batu o balingi kaka koya ko finga baninga. Botika le frère Michel Bakenda. Eza kaka aza mutu, eza loisir, eza sport amboka na biso na landa. En tant que chrétien, atia moi déclaration nanga. Ce qui m'a dit que déclaration, cela ne veut pas dire que tant que déclaration est comme une prophétie. Non, apesi prophétie te. Yango bon mon ata ba congolais belé na ba église. Bozo sambwa. Au moins ata pasteur na yoto prophète na yozo sala ba déclaration yo ozu yango prophétie. Oh kutu prophète a prophétisa kinga. Kutu ezana ba bilo mosusu ezala ka déclaration. Boye ba ko sala différence entre la prophétie et la déclaration. Bozala batute que non parce que yaza prophète makamnyo so kolobeza ka prophétie nyon so ezala ka prophétie te et mosusu ezala ka déclaration
tango osala déclaration yo pe bando bondela atango prophétie soki bapesi yo prophétie yo moko ozobondela te prophétie wana ekotikala kosalemaka te ezalaka bongo ya sika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande tobetaka lisolo awa mituka nde mituka oza na posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka nde batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga bamituka ya sika bamituka ya kitoko bamituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numero na biso yango wana oza na besoin ya mutuka oza na besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko dossier pe à faire le frère na biso Michel Bakenda na bandi ebela batu biso nyonso toyebi le frère Michel Bakenda ebela batu kande tolobaka bazala délivrer surtout na banzembo to na ba prière ya le frère na biso Michel Bakenda. Le frère Michel Bakenda aza parmi basala nzambe oyo penza basambelaka na Kongo na biso soki tolingi tokota na mozindo ya makasi pona basala nzambe tokoya kosumuka na lingana nga kosumuka te pona biloko ya mokili na lobaka ngo chaque jour. La famille le frère Nabiso Michel Bakenda, si je ne m'abuse pas, ezalaki na 2022, 2022-21, frère Nabiso Michel Bakenda ayaki kopesa révélation moko ke amoni ba léopard Nabiso bakomi qualifié na Coupe du Monde. Ebela batuka ndenge bafingaka le frère ango, ebela batuka ndenge balobelaka ye mabe, bafinga basabola ye, basalela ye ba émission balobi frère oyo tika kokosela nzambe. Et c'est sûr toyaki kolala ka boye toyeki kolamuka na 2026 ka ndenge ba équipe bando beta bita tokomaki qualifié na Coupe du Monde ya 2026. Ebela batu bazongaki na révélation wana balobi le frère Kutunzamba lobaki na le frère Michel Bakenda tala lelo oyo léopard na biso ekomi qualifié. En tout cas ezalaki esengo penza ya makasi mbutu ya makasi bandiko nanga totaki kolanda ka nde boyebi prophète na biso moko ayaki pe na ba révélation na ye apesaki kopesa révélation na match oyo betaki na Colombie eyaki kosala ke etikala ngo kosimba te batu bayaki kofinga en général ba prophète na ba pasteur nyonso ya ba congolais batu bafinga ki bango makasi kande na lobaka toujours soki ba pays mosusu respectaka ba pasteur ya mboka na biso te soki ba pays mosusu ba respectaka basala nzambe ya Congo na biso te c'est parce que nous-mêmes congolais tozalaka mingi à la base ya koyaka osambwisaka bandeko na biso ya ba congolais bafinga ki pasteur wana bafinga ki prophète wana basabola ki se ko sabola. Moi personnellement nalandaki ba vidéo ya bandeko na biso ya ba congolais ebele y compris même bandeko na biso oyo baza ba congolais te kande boyebi nga na lingana nga kokota rando te na lingana nga te keno emata ekita te na lingana toujours koya kosala msala na nga yango bomona ki dossier wana na kotela yango te. Allez lobby na match ya lelo ezaki lelo 3h ya ezaki lelo 3h léopard abande kobeta kande bolandaki tolandaki biso nyonso léopard kobeta na première mi-temps babetaki biso un but. Alors
et comme qui déjà la plupart à Congolais ou sacrifier qui va pongi na bango en tout cas ba comme qui déjà kufinga léopard quand ndenge biso ba Congolais to mesana to mona na ba stati to mona na ba vidéo ba to ba sala to mona na ba page ba to ba comment déjà ba commentaire et ya ki kopesa ba révélation makasi que non awa ko finge bandi mais comme Zambala la kate na deuxième mi-temps et ya ki ko sala que Congo na biso ekotisaki 3 bi mobimba Congo na biso ka ndenge boyebi ba léopard na biso bazokenda ka bazokende na 16e de finale babenga ngo bongo boya ko corriger en tout cas na za mwasi makambo ba match ezalaka mingi te na biso basi après kaka ko gagner auto gagner ki lelo o na ba 3h quand ndenge to gagner ki match na biso ezaki ba 3h donc to gagner ki ba 4h to ye ko vanda to ya komona kaka poste ya le frère na biso Michel Bakenda aye lisusu. Le frère Michel Bakenda a lobby, je peux vous amener en quart de finale. Et puis, il y a 3 points. Après, quand il y a 3 points à lobby, Dieu honore toujours la parole de ses serviteurs. Voilà des alaki message, il y a le frère Nabiso Michel Bakenda. Bon. Comment na mbutu makasi en tout cas nga kutota message à les frères Michel na mona ki yango na page na ye na tongo avant na kende église mais et ça la kinga penza te ne komona ngo sikoyo awa ekomi polémique ya makasi que non awa le frère na biso Michel Bakenda ye kopesa prophétie que le léopard ba kokende na quart de finale totala le frère oyo akosate wana kokanisaka ndenge apesaki na ye ba prophétie ya koloba keno ba léopard ba kozala qualifié na coupe du monde yango alingi alakisa lisusu la famille message à le frère na biso Michel Bakenda eza nango clair pona bandeko mosusu o peut-être ba comprendre te ndenge na oloba kotaka na page ya le frère Michel Bakenda au mona message à lobby je peux vous amener encore des finales GP et puis na souka lobby Dieu honore toujours la parole de ses serviteurs. Wana eza message à le frère na biso Michel Bakenda. Frère Michel Bakenda atika la kopesa prophétie te. Frère Michel Bakenda apesa ki na ye prophétie te. Frère Michel Bakenda ayaki ka kosa la déclaration. Eza neti prière. Eza bongo. Eza te ke non nzamba lobela ye te. Car ndenge nga pe na koti kokomaka bongo en tant qu'une servante de Dieu parce que naza mwana nzambe je suis une chrétienne na koti kolala ka boye na statut na nga ya WhatsApp na statut na nga ya Facebook na page na biso parce que Étoile Nines TV azalaka na page ya Facebook na page na biso to koti kokoma bongo cela ne veut pas dire que non eza prophétie on nzamba pesi prophétie à moins que soki a lobby Dieu m'a dit Dieu m'a parlé oui. Wana déjà tokomi kotale la prophétie. Mais comme ce qui est mon lobby GP, cela veut dire que c'est lui, le frère Michel Bakenda oyo. Nanzela ya prière na ye, na kosambela na ba déclaration na ye nzamba koti kosa la grâce. Ba léopard na biso bakene na quart de finale. Ezate que non, eza prophétie. Chers compatriotes, s'il vous plaît. Eloko kana ye kosenga na ba Congolais belé. Dans la plupart des cas, batu oto mona bazo finga makasi. Eza biso ba chrétien. Ba biso oto zalaka 12h biso wana tokei na ma bolongo na se tokomi kolanda ba prière en ligne. Ba biso oyo ka le même dimanche lelo on a tongo ya de ces chrétiens o balamuka ki 6h pour na 7h bazala na église. Eza na ba chrétien mosusu na minute oto lo babaza na ba église bazo sambela bakoya olanda ba vidéo na biso après mais ezalaka ba biso tozalaka bato ali boso pona koya kofinga ka basala nzambe tango bozoya na système ya prophétie pona le frère Michel Bakenda wana eza kaka bobandi déjà ba préparation kande bobandaka soki makambo esimbi te soki ba léopard on le souhaite pas d'ailleurs ma prière eza ke coupe du monde oyo to gagner. C'est ça même ma prière. Mais, na ndenge ya biso ba Congolais ndenge tozalaka bato moko ya keto, bato moko ya motema mabe, tozotalela le frère Michel Bakenda. Soki e salemi ke non, ba léopard ba koti na quart de finale te. Bino ba Congolais boko ya ko sabola.
Ba chrétien oto benga ba chrétien. Batu oyo bazalaka azana ndako conscience zongi akomi kolela zo sambela Saint-Esprit yako didenga yako dirigenga. Bogo yako finga le frère Michel Bakenda. S'il vous plaît. Le frère Michel Bakenda atikala ne kopesa prophétie te. Eza déclaration. Asali déclaration. Quand neto kendaka na église. Akomi era ko sambela ozo sambela soki osala voyage nzambe nazana besoin passeport na ngai bima. Année oya 2026 passeport na visa yanga ebima. To sala ka ba déclaration à bongo. C'est de la même façon le frère na biso pe Michel Bakenda asala ki déclaration pour na équipe na biso ya Léopard ba koma na quart de finale. Wana ezalaki nango prophétie te. Bolongola na cadre prophétie. Otoyebi ke boya ko sambusa surtout comme les frères na biso Michel Bakenda nano abala te. Boko ya ko sambusa ye awa na ndenge moko ko sakana te. Bino boza batu moko to bandelaka. Batu moko o balingi kaka koya ko sambusa ka baninga, batu o balingi kaka koya ko finga baninga. Botika le frère Michel Bakenda. Eza kaka aza mutu, eza loisir, eza sport amboka na biso na landa en tant que chrétien atia moi déclaration nanga. Ce qui moutoye kotia déclaration, cela ne veut pas dire que tant que kotia déclaration est comme prophétie. Non, apesi prophétie te. Yango bomo na taba congolais belé na l'église. Bozo sambwa. Au moins na ta pasteur na yoto prophète na yozo sala ba déclaration yo ozu yango prophétie. Oh kutu prophète a prophétisa kinga. Kutu ezana babilo mosusu ezala ka déclaration. Boye baka ko sala différence entre la prophétie et la déclaration. Bozala batute que non parce que yaza prophète makamnyo so kolobeza ka prophétie nyon so ezala ka prophétie te et mosusu ezala ka déclaration. Tango osala la déclaration yo pe bando bondela atango prophétie soki ba pesi yo prophétie yo moko ozo bondela te prophétie wana kotika la kosala makate ezala ka bon yasika eye ya kitoko eye batoto ya Katanga batoto ya Lubumbashi Gersh biashara aye na makambo ya sika makambo ya moto makambo ya kilikili kande to beta kalisolo awa mituka nde mituka ozana posa osomba mutuka kande boyebi benga Gersh biashara bisika mituka ya kalite ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso ezali kande na yebisaka bino toujours et encore ebele ya batu batekaka mituka ebele ya batu batekaka kalite te mais muke kaka ne batekaka kalite chez Gershom biashara c'est la qualité kande boyebi bandeko nanga ba mituka ya sika ba mituka ya kitoko ba mituka oyo ezotambola na kitoko nyonso soki omati na mutuka oyo yo moko osepeli soki omati na mutuka oyo yo moko oyoki yoka gu tala soin tala sebene mituka kitoko o wapi numéro na biso yango wana ozana besoin ya mutuka ozana besoin osomba camion na yo osomba taxi na yo osomba Dubai na yo osomba rosa ba qualité do ba sorte nyonso ya mituka eza nango kaka na Gersh biashara kuna qualité kuna biloko ya kitoko kuna biloko ya mafuta kande bomona awa Gersh biashara Tokos Gersh biashara c'est la qualité Gersh biashara bisika masolo ya kitoko